Zambi bata sida bakota wa na sida ne patiti la dia merci bikisanga ko to sekina bisola moni monya dia la bikisanga yo sinon te surtout manga na yo na la peso ya ngala biti moni tranquille sinon ko to sekina biso ojiko to mona katina les petra na les petra la masanga na bisi petra yo ka biso za maladi ko mbala na wala ala petite la mo ya na ya kala ko ibala na petite tango ah kuto gentil ya bo peso maladi na nko Mbote balandi MDG de TV mafuta sikizelinga webino merdor kas la grande dame kaka ndeto mesana kwa kopesa basango pe kopesa conseil bandeko ba bolingo nzambe apambolela ngai bino bandeko toyebi eza koyinda na réseaux sociaux to mona mwana mwasi moko akekota cimetière pona okende kolakela mutu e mutango ake kolakela asali nini afingaki soit disant mama na ye ya mama na ye afingi pe mobali na ye bandeko to na suite to pe vérité kofungola to ko éclaircir to koyaka pardon komeka koya na vérité to pe éclaircissement par rapport à likambo parce que jusque là bato baza ko comprendre malamu penza te et les gens se posent tellement de questions bamsu bazo tâtonner bamsusu dotozo baté c'est quoi l'affaire. C'est quoi le problème? Non, bazali monsta mobali bakabwana et puis après makambo bele. Bandeko mamboza minene na disolo oyo. Mamboza vraiment minene na kozala mukuse, na kozala bref. Et puis après tokoyoka maître Botamba yemoko comment est-ce que azako expliquer likambo oyo elekaki. Et toyokaki ba version mais vérité eza oyo mokolo nzoto ye moko bato bazali na bezo bayoka maître Botamba kande balobaka mokonzi mboka aliaka mungulu matoyi mibale ozala na habitude oyoka les deux côtés mingi tozala na habitude oyoki mutu moko bato mibale bakamatani boyoki ka version mutu moko et puis après bandi ko conclure et bandi ko condamner mutu mususu mais qui dit vrai ou encore ni ezolakisa ke version oyo mutu ya liboso apesa ye bino nde ezali ya solo bandeko eza pasi pe mawa esali pasi na nzoto malili koyoka makambo ya boye enga nazokama ndeko mwasi oyo de quel droit ake ko oser kokende kosala eloko oyo asalaki les amis bref. C'est quoi l'histoire en fait? Avant boka bavosi ya maître Botamba na kokata na mukuse. Pourquoi na lingina beta? C'est vrai toyoka maître emo ninga zo expliquer nyonso mais pourquoi na lingina pesa moi briefing ya lisolo ngo to pe ya likambo eza simplement parce que eza na détail moko. Ya na détail moko na kata lisolo on a yebi yango. Ouais, quand baloba mokili eza mokie. En fait, c'est quoi l'histoire? Botamba nande wana biso ya mwasi bazala mwasi na mobali na Congo. Je sais pas de quoi mwasi komoni soki pe Neclette, soki pe Gisèle, soki komoni ba obenga. Bazala ba chéri
ba copain copine na Congo Kinshasa kandi destin kabola bato bakabwana na bango na motu pe se retrouver na poto na ndenge na ye na moto se retrouver na poto na ndenge na ye na poto ntango baye komonana continue ki camaraderie kaka te me bolingo na bango et pourtant ndeko mwasi abalaki ndeko mwasi actuellement elle est mariée se retrouver ki akomi na mobali na maboko pardon ya mobali mosusu mais malgré ça a continué bolingo na maître Botamba. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour maître Botamba azala na masa na ye et ndeko na biso mwasi azalaka pe na camarade na ye camarade yango ndire babandaki kovanda na ye ndako moko ya moma et ntango bazovanda na ye ndako moko la camarade en question kombo na ye Petra so na bosani te bavanda ndako moko na Petra esali ke master ya Botamba akomaki kotia Petra lisu bon on dirait ndeko na biso ya mwasi oyo akenda komodire Botamba na cimetière moto abetaki cope yango parce que ndeko ya mwasi master na ye moto abetaki cope de façon ke balingana master ya Botamba alingana na Petra eye kosala ke moko mosusu kande babenganaka na batelefone na bango wana Botamba abengi master na ye biso no oza bona na ye pa Petit Niclette ok nazokoya ntango Botamba ye ntango amoni elongi ya Petra on dirait elongi wana banolobele quelque chose on dirait namona on dirait nayebi o Petra asali sembla asali neti ke non ayebi likambo te siko Botamba abendi bileli en fait qu'est-ce qui s'est passé Botamba abanda kolingana na mwana mwasi moko abanda kolinga fille moko et la fille en question kombo na ye na Facebook eza Poutine mais kombo na ye aza na kombo boyoka maître Botamba na kopesa kombo na ye ekiminga kombo yango la fille bauta Brésil nande baya Europe elle réside apparemment je sais pas na Portugal elo mwa bajar wana et bazala bambanda na Petra wana et baswanaka ya plus ou moins 2 mois passés c'était ça détail oyo nalobaki ke nayebi pourquoi nayebi yango ndenge nini et pourquoi esali ke bawelelaka mobali na Petra wana et la dame Poutine abimisa basekret ke ye na mobali ne bazalaka na sida baniata alingi na ye kopanza maladi te tout ce que elle voulait c'est récupérer son homme mobali na pesa basi ebele bamaladi et atanga bakombo et bando welela na ye mobali eza Petra en question oyo camarade ya ndeko na biso akende kolakela maître Botamba mabe soki Niclette kombo na ye et moi je connais cette histoire effectivement eza ya solo lisolo ya sida ya Poutine wana na Petra wana nayebi yango ça fait 2 mois passé j'ai une amie à moi certainement olanda émission oyo ye moto abetelaki ngango kaka bandeko kaka ba TikTok et nda betelanga lisolo ngo ntango ya betelanga ngo bo tellement nayebi nanga babato yango te et tozokamwa kaka ndenge ezalaka apparemment bakenda kobunda na kati ya supermarché s'il vous plaît babunda na supermarché je sais pas na France elo mwa bajar wana babunda na kati ya supermarché mpona makambo oyo eya minene et bato bablama la fille bayebisi mais non eza privacy makambo maladi babimisa yango boye te on peut t'arrêter tu peux pas et tout ça elobi non moi j'ai juste besoin de récupérer mon homme c'est comme ça que moi j'ai connu l'histoire donc makambo maître Botamba lobi bandeko parce qu'il y a des gens oyo bazotraiter de menteurs mais je sais pas par rapport à quoi ono ye alobaka kabima na bafille nyonso mosane yango wana mais lisolo oyo ya sida oyo nga nayebi yango nayoka yango plus de 2 mois passés et nayeba ekutu te ke un jour lelo masolo ya maître Botamba ekobima ya ndeko mwasi oyo ekobima tout ça eloko nini eleki bandeko ntango Botamba ameki koluka na motu mwana mwasi oyo ntango indice eyeli abimi libanda c'est comme ça
qu'elle va appeler la fille Poutine pour la confirmation de l'histoire ou encore de l'affaire. Et puis après, il va appeler son ami Libanda pour fungolae vérité que non. Ndenge eza boy. Que ba petit toi na so na bobimité. Ko ça le était petit toi niata. Et tellement aza pe misu makasi abanga ki te apparemment abengaki bango mibale Libanda lobi on a présence na bango mibale. Que non yo ngana yoka basango no tala mbanda na tala. Malgré la fille amega ko wangana. C'est comme ça Botamba et certainement la camarade ne bakendeki na bango après. Et ndeko mwasi wana tanga zongi asilikeli camarade na ye. Non tala kutu Botamba alobi alinga bomelanga kope na ngai tala nde epesi ndeko na biso ya mwasi kanda. Nde epesi ndeko na biso ya mwasi kanda. Sikoyo bakanda yango ezalaki déjà métifi likola métifi. Pourquoi? Parce que selon Botamba, elle ne voulait plus, pardon, il ne voulait plus de la relation amoureuse. Il y a une ande qu'on a vu sur moi si et il y a autriché parce que aza marié. Abinga na uta robala pe moi si nangai. So ba salinga bongo na osepelate. Moi si atriché na olinga ngote sikoyo moi si amoto. Na yebi pe mobali na ye. Na yaka na bima na ye. Na mona yo eza kitorote. Mais la fille ne voulait pas. Donc on a vu sur moi si ando lingate, alinga Botamba yaka. En plus grave basala yango wapi na kata ndako na sous son toit oyo bisika mobali na ye alalaka ndako alalaka bisiko bavandaka. En tout cas eza pasi pe ma pona bana basi eza vraiment mawana pasi. Moi je sais pas basala yango ndenge nini je sais pas vous faites ça comment. Waouh so mobali ke musala Botamba allez banieki et puis après Botamba nyamuki et ya mawana ya pasi bandeko ezaki Botamba na mobali ne basololaka très bien. Hey mame bato balobaki kolia na mwasi kolia na ndoki bakosa te. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Botamba na mobali ndeko mwasi wana basololaka très bien bandeko esali ke ntango ndeko na biso mwasi ayoki bongo asiliki na kosilika wana akei kosala live émission na TikTok na camarade na yango bafingi Botamba bafingi makambo asali te les familles insulte ya mama na yo wana esuki wana te ndeko na biso ya mwasi akende sopi kofunda makambo ngo sopi pa grande sœur na ye selon maître Botamba le mokilika nde eza mokende balobaka siko selon Botamba grande sœur ndeko na biso mwasi Niclette je crois wakeno lakela mutu mabe grande sœur na ye abimaka na bokilo ya maître Botamba. Donc papa ya mwasi ya Botamba do yaya ndeko na biso mwasi oyo alakeli mutu mabe babimaka na bokilo ya Botamba. Esali ke tangu ye azumaka make kofunda epa bokilo ya Botamba ekende abimaka na ndeko na biso mwasi wana je crois Niclette son nom. Et puis bamakambo belebele esali moi trouble et papa bokilo pe na kanda wana so pa zongisali pa mwasi na yo fait moi confusion ekotaki parce que Botamba lobika komaki mal vie donc libala na ye bani komo kene moi ekeba likolo ya makambo wana et na kanda wana Botamba bengi mobali ndeko na biso mwasi pona koyebisa ye kapekisa mwasi na ye. Et l'homme dira nga alingi ba problème te, y a pas de souci na kosolola na ye tout ça. Et la femme on dira baneko yoka te qu'est-ce qui s'est passé Botamba yaki ti epa na bango tango ayaki en fait selon lui ayaki nde po solana mobala ndeko et tango aya solana mobala ndeko et non mobala lobi non moi je ne veux pas ces problèmes tout ça na kosolana ye na koloba na ye non mambo faut katane sila. Malheureusement on a vu son mwasi abanga mobali na ye te et ndanga ali abandi kotomboka abandi komatisa mongongo ke ato funde pa mobali nanga kosala nini babilo mwa bandeng ba genre wana et afinge ma ambasalité. C'est comme ça Botamba silikaki
amoni ke comment mobali na ye azoyoka mobali na ye te en fait botamba ke soko ko s'acharner na mobali que non moi c'est à moi c'est toi qui dois la maîtriser. C'est quoi cette histoire nakanda na ye pe afingi azongisi pe ma salité o ba ofinga ki ye. Mais c'est étonnant komona ndeko na biso mwasi akende koposer ba acte des apôtres ya satana oyo asali. Donc c'est clair que bakanda ya babolingo oyo baboyelaki ye yango epusiaka esala ti babiloko ya bongo vraiment eza pasi eza mawa bandeko na ngai na mokuse lisolo eza ndenge wana epuis tokotiela bino bavoice boyoka ye moko maître Botamba ndenge ezoexplike ezalaka te biso ka nde tolobi me boyoka Botamba ntango bokoyoka ye certainement nga mongo na nga bokoyoka nga so te conseil na kopesa bandeko na nga eza kaka tala toyeba kotambola toyeba kotambola Bible ezoloba la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse toyeba kotambola toluka kimia na bato toyeba kovanda na bato oyebi lobi te ezali inconcevable pour une femme de tromper son homme abala yo ou encore ata bala yo te me bovanda na ndenge ndako mo bolala na ndenge mbetu moko boboti na ebana en tout cas ezali soni eza mawa mpe eza pasi nga nayebi te basala yango ndeni bato basalaka yango c'est compliqué vraiment so tolobi to bana kofungola baconséquence ya bamakambo oyo longue histoire emema biso mosika mais ce qui est vrai eya malamu te et nous devons arrêter bandeko to éviter baproblème na bato en tout cas toluka kimia ndenge bible ezoloba na biso to poursuivre vraiment mpe esunga esunga éviter d'avoir les problèmes avec les gens c'est pas bon c'est pas du tout bon soki nayebi te na nsima te waki kolakela en tout cas eza pasi mpe mawa bon bref tokokota kuna te conseil ezali kaka ke bandeko toyeba kotambola sino te pasi sino te mawa nzambe apambolelanga bino totie bino bavoice bolanda maître et puis quant à moi nakomona bino mbala ya nsima aya kojouer nonsense awa neti ke non ye nde basali mabe et pourtant franchement c'est compliqué avec les femmes c'est tout à fait normal asaba vidéo mutu ne baby yabala sipo yabala nini ngala banokata bano salai même temps ngala mbane so mbane abimi ngala bano salai na tike makambo wana tike makambo atonga mbela moni na kumina mona pale ngabe ba kusala ngangu na tike makambo wana so yefiona alinga pe kutika te makambo nanga yango likamnanga fuka luka ki problème wana ni clete fiyo aza na cimetière ana mobali na ndaku Botamba azalaki mobali na Kinshasa aza na mobali na ndaku sori me babimaka na Botamba mpe yaka na kati ya ndaku wana avandaka mpe wana batiele fufu alie asola mpe na mobali ya Niclete bafia bosala yango no nde nzambe na ngai kamwa en plus allié papa bango kuna arasa ko unité lo pam lo ya za poto alo mo misu magazi allié papa bango arasa ko unité lo pam ba boto li bango so lo pam ba e pam ma kulu to la bango lo pam la bango mo kuto a lo pam na yi mo so unique le pam pa na yo ya yi le ba pa na yi a go récupérer en té azando ki ko lo kanga a ko mo to a pesa sa le lote la petite femme moi kala a de petite move la salle vite fait kala on va plan Dieu la parler la petite move a go yebana asa la TikTok na ya film move pe da asa la TikTok a je fais ça on fa na chini ba ko me wali ba ko sa ba bandi ko to parce que ba ni ya ni ka cha ko mo ko te na ni ka fa ya je parce que voilà
azala petit à monnaie, il fallait pas monnaie, à côté là, on va la monnaie. Comment on est fier. On a un jour, on n'est pas une crête, là, on a un master à mon goût, on a un ça, on a un monnaie. Mais écoutez, si on a Petra, on a un talanga, il dit, tu ne lui dis pas, on est pas y va. On a joué pas y du coup, je n'ai pas eu un ali comme monnaie, à souhaiter un jeu d'élection. Après, monnaie, pas eu un sous. Souhaiter un jeu d'élection. Je me dis, je mon premier avion, tout à l'heure, on a Petra. Alors, on va pas continuer. On a dit parce que maintenant, on a voulu sécuriser la Portugal, voilà. On dit, on va sous quand vous on a laissé pour tout le monde, que dans la sida, que vous avez dans la boue, ah oui, dans le bois. Zambi, la sida va kota wa. La sida n'est pas titi. Sinon, tu es surtout la personne, on a habité, on est tranquille, ici, on tout ce qui est la bisou. Du coup, tout le monde a quartier, on a laissé Pedro, on a laissé Pedro, on a massé, on a laissé Pedro, il y a eu son malade, comme on a à la petite langue, on a dit Kala, la petite langue, on a eu ça, on a dit que vous matin, on a vu, on a vu ça dans la maladie. Ah, kutu gentil, ya bo peso maladi na nko. Mibali, pardon, faut kutana kana basi abu. Pourquoi on va vendre kimia ti? Araposo kabula maladi, araposo ka récupérer mobali na ye. Oyo kotolaka, on va nous vendre banaï. Parce que la biso de la Pedro, on est ici, Pedro a fait de la solo. Du coup, Pedro, on a fait de la solo, genre, mon yona, à celle qui va vider, à celle qui va vider, à la sida. Du coup, il y a Pedro, à zone qui peut la maison, on va comprendre, qu'on a l'espace. Il s'est dit qu'on a été dans la expliqué qui est facile à la chaîne à Pedro parce qu'il y a la série de mon channel. Ils ont petit site au petit la loi à l'autre tambour la petite la mission qui tout ce qu'on a mission et tu as la partie qui n'a pas pas dit en ça sur la vidéo de signes en essayant la montée je suis en train de se souper par l'autre et à comment on fait ça tester pour aller à ça master la mission où il est pétrole au pays comme toi il master la mission c'est pour le master la mission à dire même pas quoi c'était là je ne sais pas si sur les accords où il y a un salon qui dans sa communication dans sa corpoana pour appeler ça Pedro camarade là on a soit eu comme un site à oui mais vu que c'est une finale na Pedro on qui m'a Pedro donc Pedro voit bien camarade là camarade là ben il y a malé va téléphone il dit va que ça la vidéo quand nous filmons na monnaie et quand nous filmons na monnaie on a la compagnie téléphonique tout il est l'autre tout ça là il tout sur la tout sur la ligne hier. Elle a compris que ça va vidéo, elle va filmer tout ça. Elle va filmer la vidéo. Sinon, on a dit qu'il n'y a pas de souci, on va filmer la vidéo. Ça va nous dire, c'est le banni va voir ici, c'est le banni, puis ça va se faire. Tout le temps, comment on va vous voir dans les réseaux sociaux, on va des familles, en plus, dans la papa, dans la maman. Elle n'y a pas de problème. On peut dire, non, tu ne même pas voir sur la télé, on va y répondre. Il y a des risques qu'il y a parlé, il y a Johnny. Johnny a bien tout le sur la Johnny. Johnny va nous faire comprendre qu'il y a Aline n'est pas problème. Aline n'est pas problème. On gagne la moissaille. On gagne la moissaille. On TikTok. Ils avaient dit tout ça. À désinstaller l'application. On s'est dans la vidéo, on se trouve sur le live. Quand on gagne un mobile, à côté pour réagir, on va se l'autre. Et vraiment, moi, ça fait la boule, maman, là. On a eu, on a vu un bel emploi. C'est la boule, maman, là. On a eu, c'est la boule, maman, là. On a s'attaqué un bel là. On a un bel apix, un bel apix, ça fait. À s'attaquer un bel là. On les a dit, un bel tout qui est cool. Et si, voilà. Apana mwasi akebe ngai akeba beti ba makambo balobi ndenge papa mwasi na ngai yesu kende kone mo kusura limaso na papa mwasi na ngai eti iba benga ndenge kone yango wana liba mbaloba kiani papa mwasi na ngai kama na pension musumu to bene mwasi na ndaku komba problème mina na yoki et comme des autres c'est pas problème on nous c'est pas problème on pas dans sa vidéo
aluka oyebana parce que yango nga nalobaki balandi ya H1 TV nga nalobaki mwana mwasi okokóma na stade oyo akomaki akoke na cimetière malgré eza bapratique na ye banda kala mais il faut moto azalaka mobali na ye obi abomele baparent na ye obi abomele mwana na ye sans quoi moto akokóma ntina niveau wana te Donc voilà, c'est ça l'histoire, mon pote.